Yeah, it's Africa. Ayepsa yobane teka bilanga na biso. Toke na biso, toza mbonte sa commerce na biso wapi. Na Afrique, bakena na Moab. Moab tala histoire ya Moab ko ya communauté. Moab otu ko level aweza Afrique. Ba premier ennemi ya bana Israël. Ruth azaki mona Israël te. Yeah, azaki mona Israël te. Siko awa Naomi alobi na ete bozo nga wapi? Na ba mabota na bino kina mboka na kabaza kwa na bambuka baba Ruth. Et puis ya alobi ete ngana zozo nga wapi? Na mboka na ngai wapi? Na Bethlehem. Na Bethlehem de Juda. Mais bien, merci. Na ke Bethlehem de Benjamin. Et comment il Bethlehem ya Juda? Tout le monde Bethlehem ya Juda parce que tout ce que le mélange là-bas émission au Tikoleka. Na saga na Rachel. Merci. So donc yeah, sikoyo nde osomona po ezaka mimi so ke na mboka mpaya bato bayeba ko se débrouiller bien na mboka mpaya. Ozo comprendre? Po yango ba. Yeah, po soko osana mboka na yo komona pena ndenge so lobi ke na mboka mpaya donc osala nyoso ekosala ke penza po o réussir. Donc yango ba mona ke kuna lokola nzale kota kimingi bala mo ba préférer ba ke na bakona mboka mpaya. Donc bakomi kuna ebisi ba lede ba bokilo na wana basonga na bango ye azosonga na mboka na me ba bokilo na wana balobi meto zala kaka esika moko ndenge nini ne to zonga to kabana susto zala kaka ya ebisi bango bana nazaki na bango mibale bazaki mibale na bino bazana bango le susute mais sikoyo soki bo continuer ozala pa na ngai na you know na est-ce que bana nini bana ko pesa bino susu babala bino et puis na komi na ngape mubange ndenge na sabona ndimite ke un jour na keno ko bala ka le susu na ajonga na komi nango même soki na bali et puis bon soki na bali na bota bana et puis est-ce que boko zela penta bana na ba kola et puis ba yasu ko bala bino yango na moni bokende comme ça boluka mibala bino mususu babala bino o mususu wana opra ye andimaki ake na ye Ruth alobi ngai esika no so kende ngana okende ka wana nzambe na yo ko bailela akuzala nzambe na ngai esika ba kokundela yo ngapi esika ba kokundela ngai na uzala kaka pembe na yo ngai na okende ngati Ruth ayebisi lisusu kende kaka soki Naomi ayebisi kende zonga ke pana bino Ruth alobi na ya tuka ko nazo ko insister place yo ko kende bisika ni so kende ngana kozala wana oyo nyonso koyela yo ngana komona yo na kozala wana donc ngana kokende te nde Naomi tanga yo akibongo atikaki kuforcer Ruth akende nde bazalaki na ye kaka isika moko bazongi na mboka na bango isika bautaki wana tango bazongi wana donc vie ekomaki ya pasi ya mais maman ani toyokana bien entre biso batata na bino bamama olobi bien place osukeli na bakeli msanga na kati yo mpenza te me nalingi mpe torate place ote olobi kote bakendaki ayebisi baboki na bino bamboka na bino bavillage na bino epi nga mpe nazozonga na village na ngai me ntango azongaki olobi te meme ntango azongi na village na ye vi mpe ezalaki na kosimba te question nazalanga epa na bino bamama oyo mama ani mutuza activiste bakorepresentaka bamama obengi ba émission oyo ya Ruth ngano akimi mai parce que amonete mbula aye na ngamu mbula za kobeta akimi mbula parce que mai azongi na mai bozo kene nil part ba mama Naomi alobi ete mobile na ngai mileke n'est-ce pas tolongo awa toke na mboka ba Moabite kuna vinde za kopesa mboka bapaya ndenge lobi bat bakena mboka bapaya ba resira ka via koleka n'est-ce pas soit tokoya sikoyo bango bazongi wapi na Bethlehem olobi mpiaka kaka lisusu sikoyo za kunote na Naomi akimaki mpiaka na Bethlehem ake na Afrika na Moab na bamboka ba Moabite vie simbite yeyo azongi ne lisuka wapi na Bethlehem sikoyo via azongi oyo ki esango ete azongi na bomengo azongi na mbongo azongi na nini ngo etinda ki ye akende kuna bamboka ba Moabite aye no luka vi et puis via ngoyele kuti kokosina mbali na bumise na bana mibali ya mibali bakufi et puis azongi pe mpiaka skali sus est-ce que za commenter dès le départ bulenga na boîte bino ba mapona ni bino basi bozaka ko forcer ni bale moins de temps mpiaka olinga desual elo lobi mosika tokende toteka lupango toteka ndako toteka pusu na bisoyo comme ça ben mikabonio est-ce que ozaka ko continuer ko insister te Naomi azali modèle ko landa aza modèle ko landa pour ceux qui net situation wana yela ki bango peut-être pour mbali asala ki susute bana na bazala ki susute bakoko bazala ko supporter yango peut-être eyela ki ye
Usoki to zui fast wana to longo to chesu go isake mobile na basaka wana bana na basaka wana kaka basonga vi wana bakuma na bakoko kuma na vi wana te de place ko mama anyango na ko yebisa yote na ko ti jamais ko supporter bino mama lelo na poka lelo soki ko yana so bo ko ila to prema makasi te sino ke tika na yebisa yote batu ebele pe bakena na bamboka bapaya nana yo kateke batu wana bazaka na Afrique vie en passe bakena en Porto bache ko réussir vie et puis batana pe na Porto ki ba diaspora ba ko benga bango nente so kaka et puis diaspora wata pousse pa mana na tina na mboka na yete velo pe na latina na mboka na yete ki lelo nga na za mi ko atake ba mama te mena lingi ba mama boya na preuve makasi so ko convaincre biso tata ete ba de so bo force absent ba les za bien nani kama oti ko loba tika pe ba diaspora ba tata nyonso ba mama nyonso ba tu nyonso ba za ko vivre na mboka ba paya ki alonga Afrika kena na Porto po kuna nde ba dollar n'est-ce pas ba euro bo sikoyo mutu yango na tango pe akomi na Porto na lingi mpe bo prouver biso na kaya mama Naomi oyo est-ce que batango ta bazo kena na Porto ataki kuku pa na mboka na ye akina yandi azo kotonga te ata mutu kwa pa na mboka ne ba papa bo bombela nga atinda kate ata velo pamba na na tinda te awa ozako mona te ke Naomi yeyo atiki Bethlehem mboka na ye place mutolo na ba kundela yango akena mboka bapaya akomi diaspora n'est-ce pas sikona ki diaspora kanisa ke mboka bapaya yango ande akovivre soit ba restaurant vite ta mobile na zayo na bana na ye nina wezanga ki Naomi aye batete Bethlehem place ya botamela Bethlehem place mboka na ezali na mvivo na baza kozwa ki eka ba diaspora za vivre na Poto nina wezo zanga bango ki eka ya mama Naomi akanisa teke taona okoma mpaka un jour nakozonga na mboka na ngai nakene pe kosala bilanga na ngai nazala pe na ba frigo na ngai ba chambre froide ba activité ya ndenge na ndenge mike est-ce que oza komona te kaya mama Naomi oyo ekoyi pe kozala compagnie na ba diaspora oyo baza kovivre ba mikili ya Poto et puis bazo kokanisa pe kozongisa ta eloko na mboka na bango te basusu ba bazozongisaka na bango bakozongisa bato oyo bazoyambaka biloko wana bazokotaka bango nkelo sikoyo faute eza faute na bango bo découvrir formule combien de fois découvrir kotinda bango bosala boye bango bazosala oyo okoyebisa bango sala boye bango bazosala ndenge bango bazokanisa bayebi te ke mutu kolo eloko alobi sala boye landa oyo kolo eloko ayebisi yo amani yes amoke osenga biso repoto kene kopema comme ça na préparer un peu comment na oiko comparer place oyo ya route ya Naomi atiki mboka na ye ya ba mukolo place makila mutolo na ye bakundela yango akena mboka mopaya diaspora et puis diaspora kei a réussi kotindika ata mwa velo na mboka na na Bethlehem te et puis tango siko makambo engindele na mboka bapaya kwatu ye wana azongi na Bethlehem et puis Bethlehem pe tango azaki na mboka bapaya atinda ki eloko moko te asala pe eloko moko te azali pe koya ko visiter yango te pa tonga nini te est-ce que na société na biso na bonkulu na bino na village na jibokolo mama ani batu bazali te baza pe ko vivre ba mboka mipaya azana Luanda azana Gabon azana Egypte, azana Nigeria, azana Chine, azana France, azana Washington, azana Japon. Bongo pesa kotinda eloko na mboka na te puis akomi mpaka. Lokola awa mama na oyo akomi nani mpaka. Bongo ata bilanga pamba azana yango te. Tango tokozonga ngai l'impresario Joaquim Mezambona ba mama nazana bino mayele. Uzana bino pe mayele. Boko prouver ngai place ni Naomi azali modèle na malamu poto landa exemple na ye. Alléluia. Amen. Yes, mama anavato ke na réponse na banza na benda ki oya un peu kotala ba milulu ya koma bana na biso photo la kisaka bango importance armée pour ba yeba ya ete soki ba oyo koma un jour ba pilote et ba banja ko se préparer sikoyo ba koma jana kuya ko yeba makamuna ndeka na pilotage bazala makasi na mathématique parce que tinda bana classe ba kenga ko yekola ko ba classe ba sa ko yete poni ba yekola kadimba physique na ba mathématique nyonso bazo kanisa bazo ka ba point ba leka na classe ba professeur pe to ko laksa bino milulu oyo po boy ba pona nini boza objet bosala nini bo tangisa malamu bana parce que fitira lobeza maboko ya nini ya bana oyo bazo kolaka arme to weno lokota bango bana ba petia pampa na balabala ba ya ko sala arme mama aniyo ya ko tala lobe na lakisa kyote nako banga soko stanga na classe to ko sala arme wana no kokate ko ningisa baba trigonometrie nyonso wana no way yango anga zala bino mayele tikana lakisa bino milulu ya lobi ta na benda ki mama ani aya ko mata na ba hélicoptère na biso ba missile aya ko tala koma lokito ya biso ban soda mpe le kanaka Alléluia amen zama pambola bino
I didn't get that part. Be quiet, okay? Lighter weight material not in the industry today, which makes this one of the most durable aircraft. You know why they We put may the cargo see this here? airplane racing through the red area. Why? Because if they want to just like drop the cargo really fast, all you have to do is Mama ni awa nde place otiaka ba char de combat. Oyo kotia ba biloko ebele et puis avion même si ezali kokende ekoningana te. Yebisa ye.